Nzambe mokili ya likolo na se na biloko beso apambola bino na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo. Boye bolamu na émission na biso que dit la parole de Dieu. Liloba ya Nzambe elobi nini? Nakotondo Nzambe botondi pona libakuli ye apesi ngai po ete nakoka kosolola na bino na maimatali liloba ya ye. Ezali ngai ndeko na bino Tito Ngbanda. Lelo tokokende na liloba ya Nzambe po ete tokoka kuyanula na motuna moi. Pona Nzambe eloko nini ezali penza na tina pona moto to tina ya moto to musala ya moto ezali nini? Liloba ya Nzambe ezoloba nini na motuna moi? Liloba ya Nzambe nde ekopesa biso eyano na motuna mwa biso. Toko kende na buku ya Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12 tokotanga verset 13 to verset zomina misato. Sima ya makambo masomana maloba masuka yango oyo bangaka Nzambe pe tosaka to bombaka mibeko miayi. Yango nde ezali mosala ya moto moko na moko to ezali tina ya moto moko na moko. Wana nde ezali verset 13 ya Ecclésiaste chapitre 12. Mosala to tina ya moto moko na moko ezali nini? Tuti kotanga. Tina to lotomo to mosala ya moto moko na moko ezali nini? Liloba Nzambe epesi biso eyano. Tina ya moto, mosala ya moto, lotomo pardon ya moto moko na moko ezali kobanga Nzambe pe kobomba mibeko miayi. Kobanga awa ezali lokola ndenge ezali te lokola ndenge moto amoni nyoka apakati mbangu to amoni kosi abandi kobanga te, ezali ndenge wana te. Soko ozobanga Nzambe okobomba mibeko miayi. Eloko nini mobali moko na moko asengeli asala? Eloko nini mwasi moko na moko asengeli asala? Mobali moko na moko, mwasi moko na moko asengeli abanga Nzambe pe abomba mibeko miayi. Oyeba to oyeba te. Kasi lelo oyebi. Lobi ozali koyeba te, me lelo nazo yebisa yo oyebi yango. Oyeba to oyeba te. Wana nde ezali mosala to tina mwa yo. Wana ezali tina to lotomu na yo. Pona kosala yango. Wana ezali eyenge bene na liloba ya Nzambe. Kobanga awa ezali nini? Kobanga Nzambe. Na utaki tutala koloba ete kobanga Nzambe ezate lokola ndenge moto amonaka nyoka apakati mbangu to amoni kosi azobanga. Kobanga awa o touti kotanga ezali kotosa Nzambe, kokumisa ye, kolinga ye. Moto oyo azoko banga Nzambe azali moto oyo azali kotosa Nzambe, azali moto oyo azoko kumisa Nzambe, azali moto oyo azoko linga Nzambe, be azali moto oyo azoko bomba mibeko mia Nzambe. Kobomba mibeko mia Nzambe ezali kosalela yango. Soko olingi obomba mibeko mia Nzambe esengo osalela miango, osalela liloba ya ye.
ndenge nauta koloba oyeba to oyeba te kasi lotomo no yango wana tina no yango wana obligation na yo ezali kobanga korespecte nzambe kotosa ye kolinga ye kokumisa ye kobomba mibeko mia ye wana ezali lotomo wana ezali tina ya moto moko na moko mwasi to mobali tango moto azali kobanga nzambe moto mona akobomba mibeko ya nzambe soki ozo bomba mibeko ya nzambe ekolingisa yo osalela mibeko yango na tango wana yo komikosa te yo moko na makanisi ma yo okomikosa te yo moko eza eloko ya mabe komikosa yo moko soki yo olingi obanga nzambe soki olingi otosa nzambe soki olingi okumisa nzambe soki olingi obomba mibeko mia ye eloko nini esengeli osala esengeli otia mibeko mia nzambe na misala osalela mibeko mia nzambe opratike yango moto moko na moko esengeli asala nini mwasi moko na moko esengeli asala nini to lotomo tina ya moto moko na moko awa ezali nini mobali moko na moko mobali mwasi pardon moko na moko esengeli abanga nzambe pe abomba mibeko mia nzambe wana ezali mokano ya nzambe yo ndeko mwasi yo oyebaka devoir na yo to tina na yo mosala mwa yo yo ndeko mobali eske oyebaka devoir na yo eske oyebi tina na yo lotomo na yo awa ose devoir ya mobali moko na moko to tina ya mobali moko na moko mwasi moko na moko ezali kobanga nzambe ezali kotosa nzambe ezali kokumisa nzambe ezali kolinga nzambe ezali kobomba mibeko mia nzambe lolenge babombaka biloko ya talo yo ndeko mwasi yo ndeko mobali soki bapesi yo libanga linene ya diamant eza na valeur ya $100,000 libanga lina okotiango likola mesa oyo ya salon obimi okamati nzela okei to okokamata libanga lina okobomba yango na esika oyo okolinga meme teke moto mosusu ayeba et d'ailleurs soko obimi obombi yango soko ozongi okolinga okende kotala soki libanga lina lizali mpo na nini mpo eza na talo me nakoyebisa yo ke liloba lya nzambe eleki libanga lina oyo nazo koloba awa oyo eza na valeur ya $100,000 liloba lya nzambe eleki yango mosika esengeli tobomba mibeko ya nzambe lokola ndenge tobombaka biloko ya talo et nalobaki awa tout à l'heure oyeba te mais obligation na yo yango wana obligation na yo ezali kobanga nzambe ya yo ndeko mwasi yo ndeko mobali ya obligation na yo ezali kokumisa ye obligation na yo ezali korespecte ye kolinga ye mpe kobomba mibeko mia ye e yango nde esengeli yo oyeba ngai nayeba totiango na mayele ma biso mpe tosalela yango esengeli oyeba mokolo na mokolo mosala mwa yo ntina na yo devoir na yo awa ose ezali nini touti komona yango na kati ya liloba ya nzambe ezali kobanga ye kobanga nzambe esengeli mosala na yo ezali kosala nini kotina na yo korespecte ye
kolinga ye, kokumisa ye, pe kobomba mibeko mia ye, na bosalelaka mibeko mina. Na kotuna ndeko mwasi ndeko mobali motuna. Nakanisi ozalaka na bato basusu yokaka. Soko bazoloba makambo mingi, bolingo ya Nzambe. Bolingo ya Nzambe. Pona bolingo ya Nzambe sala boy. Pona bolingo ya Nzambe sala boy. Mais tunana na moto mona bolingo ya Nzambe ezali nini? Tango moto azoloba ke ye azolinga Nzambe. Esengela sala nini? À quoi consiste l'amour de Dieu? Tokokene na liloba ya Nzambe tokoza yano. Na 1 Jean chapitre 5 verset 3. 1 Jean 5 verset 3. Bolingo ya Nzambe ezali kobomba mibeko mia ye. Mibeko mia Nzambe mizali pasi te. Voilà. Mibeko mia Nzambe ezali pasi te. Soko olingi Nzambe. Sengeli obomba mibeko mia Nzambe. Obomba mibeko mia Nzambe lokola babombaka eloko ya talo. Ndenge na wote opesa bino ndakisa ya libanga linene ya $100,000. Oko tiango obwaki yango kwa mesa o kamati nzela okei to okobomba ngo na esika oyo olingi teke moto mosusu ayeba te. Okobomba ngo na esika olingi meme teke moto mosusu azwa accès nango. Liloba Nzambe eleki libanga lina ya munene. Eloko nini moto sengeli o moto azoloba ke alingaka Nzambe sengela sala sengeli tuti otanga na 1 Jean 5 verset 3. Soko obiyo olingaka Nzambe esengeli obomba mibeko mia Nzambe lokola ndenge babombaka eloko ya talu. Tango yo bombe ngo poza capable osalela yango osala mibeko mia Nzambe. 1 Jean chapitre 5 verset 2. 1 Jean 5 2. Toyebaka ete tozali kolinga bana ya Nzambe bobele soki tozali kolinga Nzambe pe kosalela mibeko mia ye. Tango moto alingi Nzambe to azolinga Nzambe, moto mona akobomba mibeko mia Nzambe. Akobomba ngo jalousement lokola ndenge babombaka eloko ya talu. Akobomba mibeko mia Nzambe ndenge wana. Na kotuna osiko yonde ko mwasi yonde ko mobali. Ya solo yolingaka Nzambe. Oya solo Nzambe akela likolo na se na biloko binso. Olingaka Nzambe oya akela likolo na se na biloko binso. Soko ya solo yolingaka Nzambe oya akela likolo na se na biloko binso. Esengeli obomba jalousement obomba mibeko mia Nzambe lokola ndenge babombaka eloko ya talo. Ndenge na uti opesa bino ndakisa lokola ndenge yoko kobomba libanga ya diamant ya $100,000 ya valeur ya $100,000. Et tomona kike ba commandement ya Nzambe eza pénible te. Ba commandement ya Nzambe ezali te ke ezali pasi. Soki Nzambe apesi bana baye mitindu, Nzambe pe akopesa bango makoki. Ayebi ke bana baye bako salela yango. Wale za mokano wa Nzambe. Ye azali tata na biso, tata ya bolingo. Tango apesi mitindu, ayebi ke akopesa bana baye pe makoki po ete bako kosala basala mikano mia ye. Totuna ki mutuna ya lelo. Totuna mutuna na biso ezalaki simple. Devoir ya mobali moko na moko. Devoir ya mwasi moko na moko ezali nini? Totina na yo awa ose ezali nini? Pona Nzambe. Tokendeki na liloba ya Nzambe na Ecclésiaste chapitre 12 totangaki verset 13. Sima ya makambo maso mana maloba masuka yango oyo. Fin donc ya discours. Bangaka Nzambe pe tosaka to bombaka mibeko mia ye. Yango nde
ezali mosala to tina ya moto moko na moko. To yango nde ezali na tina pona moto moko na moko. Mosala ya moto moko na moko ezali nini? Tina to lotomo ya moto moko na moko ezali nini? Touti kotanga. Po ezala pona mobali, to ezala pona mwasi, touti kotanga. Ezali kobanga Nzambe. Na ebisaki bino kobanga wa ezate lolenge omoni kosi obandi kokima. To omoni nguma obandi kokima. Te. Soko yo kobanga Nzambe awa ezali kolinga ye, kokumisa ye, kotosa ye. Ezali kobanga Nzambe pe kobomba mibeko mia ye, kobomba mibeko mia ye ndenge babombaka eloko ya talo. Yango nde ezali tina ya moto moko na moko. Oyeba to oyeba te tina na yo na moki yango wana. Eloko nini mobali moko na moko asengeli asala? Eloko nini mwasi moko na moko asengeli asala? Mobali moko na moko, mwasi moko na moko asengeli abanga Nzambe pe abomba mibeko mia ye. Oyeba to oyeba te, wana nde ezali musala mwa yo, wana nde ezali lotomo na yo, wana nde ezali tina na yo. Ezali mukanu ya Nzambe pona moto moko na moko. Tomonaki soki moto abiki alingaka Nzambe, eloko nini esengeli asala? Tokendeki na liloba ya Nzambe. Soki olingi Nzambe osengeli obomba mibeko mia Nzambe. Kobomba yango lokola ndenge babombaka biloko ya talo. Yonde okobomba yango. Pona nini? Po ete ozala capable osalela miango. Kotia yango na misala. Po ete Nzambe akoka kobenisa yo na nyonso oyo okosala. Lelo oyebi devoir na yo. Devoir na ndeko mwasi ndeko mobali ezali nini? Ezali ya kobanga Nzambe, kolinga ye, kotosa ye, kobomba mibeko mia ye ndenge babombaka biloko ya talo. Nzambe oyo akeli likolo na se na biloko biso apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.